Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Na makambo mosusu fo olanda surtout bajournaliste parce que bapage toyebi bapage wana esalama kaka mpona babétise mais un journaliste il faut luka luki na moto luki la personne questionner nonakso bafoto te parce que so botali bafoto na ekokani te au moins ozala bête au moins ozala bête au moins ozala bête so mpona otali bafoto mokene personne différent ezosala funga na oloba mpona famille na nga non le pour la famille na madame il est qui non madame ndenge tant moi ni kamwana retomber wa saliango ayebake ayemo mutotatu na utinde la sous la mama sanga la mama nena na kufi na zo kufa do bobenga de plus wa je côté le kide ala en tout cas boste na binga na nga obi bien na obi na ga mutu anje lunini ba jelu ni ba santu na kusambela ka nzambe pour ba comprendre qu'ils a faux et archi faux ils a ba montage parce que nga la muke na tongo na mon numéro moko ekomeli nga numéro mo ya Vodacom ya ton ya Orange ekomeli na depuis yo mamto sala yo okomona tali numéro wani disque single mais so bang so te poto ki benze te monze moko ya Fabregas ka nga za po curiosité mo ya kolanda ka wana kwa nze mona na rappeler mi répétition na yo na ko na répétition so tona il est pas vraiment ba un problème te nga côté ana na nga vous abaninga siko pesa ki na ye na gentillesse non amoni nde loba vient na biso Adolphe Dominguez aba faute ya komelesa donc kobuka no te faute ya komelesa naza kwa vouloir payer ya te donc nga ça la vision nanga c'est ce que posez moi on qui tourne répéter comment que Fabregas ça y est bien déjà ouais c'est bon tu as bien déjà c'est bon biso to yemba on pourquoi en tout cas nga na tekela bino ngoluki na lobi mikolo na bité na bi mikolo alingi so tanga bakomba batute na ba émission pour éviter ba problème au moins voilà voilà tanga kwa yo ba kontaka te ebele oh au moins déjà ça bon naza chanteur plus aimé ya ba Michel Nyonso ko ndeni omoni miso na miso ya Robin Mondebo nani non Nathalie Nathalie Nanta Nathalie ezani eza rumba to ya générique opa ba rumba mo kitoko to ba ndezo na budo yo kinote kelote nga na ebinga ata ba rezo mona te so na fandi na ndeti ba rezo na kota kuti na linga te ko kota biloko na like ça ta nzema o téléphone avec ça te problème ya te ça téléphone na like ça o jom nene go ya bina bon kela na kati ya YouTube nzembo ya rumba ya faire cher de poulet te rumba faire cher de poulet te na bien elonga chwana po eza mabe makasi na sikoyo ekoma soki moto aza na ye te so otali bamisien ebele na banini balingaka mingi boye soki omonika mission ozwa baposition ya boye aza lese te baloka batubi bango eloko makasi huile de frein kindingu mais on est bien kileka na nkosi naza bapapesi soki ogangi bato nyonso opalipi te mes chéris ebakaka nakata libela mama avant ye yo nde bibero nanga chéri bote na yo eza maske ya kitoko nanga nga mosika na yo nazalaka vilain type Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda Lekechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mandela de la presse congolaise. Biso to salara toujours musala, to kinara to luka source kali kambozali, to kotra parce que Congo Liziba mote pela. Congo Liziba prison soit na PC vraiment mbote da bato baso ki parananga Lekechu, batala nga partout le molo ko ba ya papi le roi la carte limitée, formule ya suka bilanga euro, babi na kati ya mboka za na royaume nango za na gouvernement nango, wana moni José Ndombe Showman na PC mbote bisika zali balobi Junior Musuku prêté na PC mbote HP Redo na PC mbote babi aussi pour na PC bino tout mbote oyo bo separa Lekechu babi ya Willy Musheni etolomo aubergine si ya
Molex Aigle Noir et Motema ya Da Ana la patrona et sans oublier à Chichi Chibolaski l'autre ana déplique pomba opto sola naye troloba makambe belé awa na Congo les iba o seno ba rumeur seno mambo to yebi to moni te peut ya solo te lokuta ezamba liboso na ye aloba makambo oyo awa na chaîne na biso ya Congo les iba wana na ko sola siko na pomba ni anse boni papa ouais bien les questions na moni un peu triste il y a un problème quoi ah t'as un problème ils ont moni Congo na biso na ebité so Congo salama pona mabe ndé Congo salama pona mabe salama na pona malamu te voilà yango na moni fainde tibino boye na source pour nous avoir information vraie oui. Et ça la moi bien bon normalement fallait pas dans lobaté mais faut dans loba parce que ils a vie privée nanga moni ba to vraiment confondre vie na biso musical na télémé na kitisi moi fashion na bini ba to ba sepeli moi tout ça là ba spectacle mais na pas vie na biso intime faut ba to ba tika ngo pesa la moins intime quoi parce que na moni ba salir réputation ya mère amoni ça la moi faux na biko na sa télé mingi kutu na partie on a te pose importante vie nanga isa musique mais ça la faux moni ngapi na famille mère pas na famille na et pas na famille na moni ça la bienté et ça la bienté ko baby ça image ya batu et ça la bienté par rapport ya vidéo au batu moni ils ont circulé na carte internet qui déplique ba chepe combat déplique makambo tout na menzoka yokutu ozala ikutu tant on a joué na sala mariage déjà à la base déjà so déjà ça yé mutasali on moni que déjà goûté longwa mbango déjà tant na muntu de Nathalie qui moi na sala mambo bon déjà fait longwa déjà donc pour battre ba comprendre que ça faux et archi faux ils a ba montage parce que nga la muke na tongo na mon numéro moko et comme il a numéro mo ya Vodacom il y a Orange et comme il a des plis yo mam to sala yo ko mona on a tali numéro ouais numéro il a téléphone mam to sala ko mona bon tiens nga pe carte ouais ça va tantôt ba tumo pe ka buso ici et où mettre moi na mère aboa kelinga ko sko pa na ye balobi makam susu balobi fona na verdi obi kanga bomba balobi non ko pesa ye mukanda te soko pesa mukanda ko salo boy attends abokelinga bon amoni yango oui ga lo ba internet quoi donc muto alinga alingi kaka anuire nga mambo tout oh il est qui non après na moni ba vidéo na ya bona kuti petit frère na pe ba tindelier po tozo luka numéro déplique moi si oyo alingi mobali na biso ce qu'on a bi koto palanga et yé lobby que to salir yo mona koto pas petit frère na to luka numéro déplique moi si o alingi so mobali na biso makambo tout la koto boye en fait nga nako satellite na vidéo ya mwana bato po azape na famille na yo kaka tokoloba makambo o nga na yebite na koloba tenga na bana part ya côté na nga donc bato ba yeba giza archi faux ya lokuta elongi na si yo moko to yebe longi et oyebi déjà elongi ya mère joue tozala na yo déjà donc bato ba kanisa bongo bolongo la pena esprit wana isa bongo te mais sauf que crédibilité na biso tozala bato musicien za mboate musicien za mboate okeli kamone bimi so li kamone tia mission bimi wana obeta c'était plus na ba soit disant ba journaliste avant pour jouer pour ça l'émission moko be noké na source luka déplique oh to ki boye parce que makambo te za na ba page ya liboso nanu botoche gi emeza no ba rumeur à part rumeur faut luka no mutu à part rumeur tout le monde qui obi que ça montage tout le monde y a aussi la photo sur les kana la photo bokanga qui na la fille so tali ba photo wana surtout photo na lati chapeau bleu et bokanga na so et a photo azana on a lié fiant non ça petit ala ex na mo akala comprendre so tali photo ya chapeau ya bleu et photo avant ouverture avant ouverture oh wana to simbani so tali bien azaki na alliance ezaki na nini moto kenda ki bon tokuta na muto yeba ntukanga na photo c'est tout vous comprendre après bah pourquoi ba to okendo kozwa basala montage et puis ba kezwa photo ya mariage ba sangisi ça la net sikeza mère ba mambo mo bon moni to ape batu tu as besoin puis à respect mon beau on a besoin de respect toi te que quoi toi dans la monde on dit cause la musicien le regret le boss dans mon mambo là regretter pourquoi on a ça cause un problème na batu tu comprendre bon habite mutu nyo ça na ba problème na batu mutu asangi ba problème na batu te na mukilazati
Donc, tu as regretté d'abord que un musicien pour ceux là, ils ont des pliquetés. Et toi, il y a massivement. Mais le quoi qu'il y a combo des pliques pour te y bani kaka. Donc, regret les bossos. Normalement, vous avez mis Congo et on dit aux toilettes publiques. Mais pour attendre la toilette publique, attends, tu as libo ma côte, na côte sali, besoin de sali salité, na ticket à Kenya. Vous avez mis Congo. Et là, bon, en fait, donc ça télé pena plus na mama kamonati. Ou à saliango, bon, Zambé. Mais tout le monde veut presse lobeli, va jeunesse sur internet. Parce qu'on a lobby, fallait balanga la source parce que yo oza kutu témoin killer ya liboso parce que yebi ba photo ezali so bokita ba photo boye kokaniti donc ba longola bongo parce que na famille ngape na famille na kolinga te to na famille plutôt un peu na bana kolinga te ba image bongo eleka na kati ya internet en tout cas yo sala bien te pona ba ndeko na mina ba journaliste en tout cas et ça la bien te moné en mo pe boye bon na loba non na ba regret mais mo mutu pe balukaka baluka pena na ndenga fo t'espère mon sopé raisonner bien te na ko sa lomo ponga netinga lobanga ndeti prison na ko banga na ngoto na ko sala lo mo fo continue à payer prison à l'aise à Québec à 20 ans na parce que pour ba mamtue les cas parce que bon on a véhiculé mais bon et puis ça la na mito abatute mutu muso la ba nerf solide à ko ta pas meliki si bobomi mutu boko tiepe mabele surtout que les cam o ça pena que bon monter en go pena là ça pena que ba monter vraiment même na kati ba page na bona ngo tanga kombo ya na moni la page na la mama à part wana kutu na moni moko pena na tindi pena note vocal neni faut atindeli massa na ngamo donc depuis qu'il faut que na la alukela la poto kalinge pena lo wali kaya butala pena mutazo prononcer que to kalinge pena lo wali kaya za fiam ta sali bongo te yo fi ex yo boya ko sala ka mabetoni ko la kaka ibala peut-être na lobi na ye ate po fi wana na famille na ye na ye pona lobela kananga moni écran yana makambu nango et l'homme surtout ko bimisa awa et ça li bien te ba poursuivre pe na justice ngana lo bakana nga duplique fille ou pas fille na ye ko lobela makambu na tellement et le solo de assez vide donc na tellement sage que na ko kwea na mutambo ya batute na ko kwea na mutambo ya batute na ye pona obeta lisolo mona batute ngana ye awa pona beta lisolo kuna bandi ko no muso bazo confirmer likamwana ke des en tout cas na yebisa bango na yebisa bango to ka batika na bato balinganga o balinganga na ba opi balinganga ta to ka botika eza nango eloko te eza na mwasi na balate eza pe bon te parce que ye pas dans la famille na ye comprendre na famille na ye o sala bien te et ça la bien te donc eza na ba regret belé bozwa ka vie na biso musicalité boya kanango na makambo mosusu faut landre surtout ba journaliste parce que ba page to yebi ba page wana salama kaka pona ba bêtise mais un journaliste faut luka uluki na mutu uluki la personne au questionner non là so ba photo te parce que so botel ba photo ne kokanité au moins ça bête au moins aux à la bête au moins aux à bête so pe no tali ba photo moi que deux personnes différentes et so ça la fanga na ba pona famille nanga et là on va pour la famille dans ça la faut il est là qui non madame ndengeni tant que moi likambo na retomber ça sali mabe moi kuna loba ondeli ni salité mais sali fou moi kuna loba nene kuté salité taka na capacité loba ndenge salité mais sali problème et sali mo mabe moni shikoyo makamsusu to nazo loba kabino bomona ka déplique loba ona loba bomona ka elonga mais o eza katsa mutema na boebité mais ba na lobango bien mais toi la katsa TV na se permettre na ba ba conséquences réelles te mutasala ngo ba conséquences réelles ngana la mutabanjelu ni ba santu na lobyango bien ba conséquences et kozala vraiment réelles wa saliango ayebake ayemo mutotatu lotindela sous la mam sana la mama nena na kufi nazo kufa do bobenga de plus je côté le kida en tout cas bo c'est na binga na obi bien na obi na za mutu angelo nini angelo ni ba santu na ko sambela ka nzambe ko to sambela ka atumba balobi na passage moi bible balobi sois sage mon fils pour que je puisse répondre à celui qui te provoque
passage mon biblique pour il soit rimeur mususu que la fille et lemba qui oti lembi avant on a une bête ngana yetu ngaba tuba sinale que tu wana pena ko tu na linga déplique mingi na dépasser les mingi ba on a belé allez bien ko tiko te fa nuire yo kaka non rien to zongela zonse blono so yo so wana ngakutela ino beta ngote na beaucoup c'est depuis makamba bien wana kutela ino to beta ngote wana akomela na vie na ye on s'attelle kutela mama mwante yango na lobby na passage mon biblique et lobby sois sage mon fils pour que je puisse répondre à celui qui te provoque. Non, naza tellement sage. Mais na kosolo na nzambe na koyebisa ke yonde moto reglaka makambo o nyonso o traité yango zilanga ba solution nyonso o yo fozwa. Parce que celui qui tue par l'épée mourira par l'épée. Voilà, donc ouais, celui qui tue par l'épée mourira par l'épée. Des fois donc là natamolaka bon yango bomona nga ndena za impoli on est dans la compliqué tena compliqué tenga za réaction sur ça linga faux na kozela te na kozela même pas 2 minutes pour na salope faux. Oui. Donc ça nanga parce que ils ont na koli bon na za bongo na linga na lobela makamba batute na kotrape ba makamba batute na linga te pour wana pena ya ko salir personnalité ya moto parce que moni ba pas joindre la namara trop na ba monde ebelé ba mikile belé landaka ngo bazi Amérique et tout parce que du coup moto so ko yeba déplique ayebika déplique na komo tant information ko ya bon ekoti carrément moniongo amoniongo mbala moko vrai mais ba conséquences ko za na faux na ba retomber na ba famille otoza et kokoma ya faux moni pe ko créer pe babokabwani ba makambo mo yango na osenga na ndeko na tant bo sala ba makambo bongo bo sala rappel atana moi gentillesse ya ko mon amour quoi ya ko yeba ke toza ya liboso no to ba ndeko nga pe na kana po moko ka lokwa bino taka no ebiso surtout album a des album a des pliques non la mon on te ba partager ngo bongo massivement boza rappel gentil so pe to bimisi moi tib moko bonzembo si bo partager on pe massivement bon pour mon ke biso na biso ya ngwana na lobango on a ba mission tellement biso moko congolais toza mitema mabe yango na mboka ngo pe ebongaka te to ko changer 10 000 présidents et l'autre ko changer ça parce que kozala motema mabe on dirait tant to bota maka vaccin liboso ba pesa biso na ba hôpital on dirait ça non vaccin motema mabe va pesa on dirait ça là non bon on dirait ça non vaccin mo boya motema mabe bon nga non c'est ngara na bateau. Est-ce que vous bombez déjà mère déjà maman moni bon on est ce vie privée mais c'est pas facile on est vie privée na bindeni pour mère derrière na mon mère atika ka wote mpanzi ko kanga ka wala nsoto nyonso déjà lo bongo déjà atali su yanga pomba na nga na salibwe ma six on ngi poto kuna ba finir ko komuna ba te wana six bêtise six busoba la salité nous des 3 films wa tuninga les gars tu to numéro de pique ya pomba te aza marié s'il vous plaît aza marié te botika te ba me batika na banga na bo te aza marié aza mo so kitoko botika na respectaka bana bashi trop respectable malanga pe moni muto za na ba vie na peut-être yo ça 15 jours moko bo été blessé qui parce que bi ko ta injure en tout cas na petit na za ndé réaliste na yango muto bi yo za na pona anu yo azo saloka moi des apps na conscient na bona batu ba comprendre te en tout cas na za na ba facette nyonso taka na ba masina na ba njili na kona matonge na kona ba cité verte ape ba mama butu na fani na soko za bien na so mo pena ke to kene na ndenge pena ba intelo to solo na pena na solo la mais soko bungi ka page oza posa to kotsa na esprit ya ba voyou ba mate wana kutu nyonso eza na pena na ko ba 1000 esprits ta ko ba 10 000 esprits mais lo kana on senga ke il faut to ato yoka na tena mutu photo na to za bien ke ko partager ba danga kutu na lobango na ba émission belé ke ngaso titelinga ka photo ya mutu moko boeda na façon na tante na ifsa su jomo bozwa na so kotelinga kana longoli ngomba moko pourquoi photo baby saka ba to baby sa image ba ndeko na biso basi to biso moko to mi baby sela ka ba image na biso après ozwani après tant batu ba mona ba kombo ba salir kombo ya mona batu ba salir komba des pliques après ozwa tsuka nango ozino elogote
soka nango ozwi eloko te dernièrement ebimaka awa lisusu déplique afingi ba bêtise voix moko ebimi basangisi basali lisusu bamontage parce que oyo ebimi tekomelaka bato nyonso kaka banda ebima wana so yeba nini ti lelo mais il faut bien à battre peut-être. Bien à battre. Voilà, trouver déjà cocheter moi mon qui na restaurant na biso. Boni masolo des plis que j'ai volé nini. Très bien Kalaming te to bi sa détermination. Voilà ka ki biso Angola moi en janvier 2019. Normalement te normalement to kete pour nini to bimisa no eloko te na mona ki importance te que to ke beta concert pour ya concert na Atlantico sans actualité. Na actualité fallait ezala après tout que nous bita donc to bimisa elo mo détermination mais na lakine batu na stabilité en tout cas na Michel de Ketchou na minito na ba programmation tout album na non na parler na quand on a chambre taka ngamo na okufa ngamo na okufa siko na yebiso na elengi ya fo ya muziki donc taka ngamo musicien okufa c'est tout ça skonde na okapena bien na okapena elengi ya muziki non loba boete na okapena elengi ya muziki ya ndenge ya fo na ndenge ya fo donc on rassurer ba congolais otika na mino ba bêtise wana bozela l'album stabilité mais ba disque single belé après so bang sote pour to kibenza te monze momoko ya Fabregas quand on a pas curiosité moi ya kolanda wana kwa nzima ona kana rapé mingi répétition nayo na ko na répétition so tona il est pas vraiment ba un problème te nga côté na nga ka boza baninga siko pesa kina oye na JTS non moni nde loba vient na biso Adolphe Dominguez aba faute ya comelaissant donc kobuka no te faute ya comelaissant non za kwa vouloir payer ya te donc nga non ça la vision nga c'est ce que pense moi donc qui tourne répéter comment que Fabregas ça y est bien déjà ouais c'est bon tu y bien déjà c'est bon biso to yemba so pourquoi en tout cas nga na lobi mikolo nalingi so otanga bakomba batu te na ba émission pour na éviter ba problème au moins voilà otanga kwa yo ba kontaka te ebele nan oh au moins de azabo naza chanteur les plus aimé ya ba Michel Nyonso Congo ba yebi musala nanga naza chanteur les plus aimés et puis les plus imités les plus importants petit na biso moto zuna ki kwiti bona habité Neymar aza kuna donc na suis petit moi mon kef singa na linga ka ko emba lo yo petit mo aussi ba charge le sous mais na za bo mona ba orchestre nyonso na mona ba orchestre nyonso ezami ko bi ke bozoye so bi orchestre mo ezoazo na bato yebi nanga na zongo na concept baso bazoye problème ya te mais nanga na biso ka ke yo bi ke bato batanga ko mais baba fanatique na na parler jo mo afinga nga trop boy oke na yo ka na mutu ne mo yo bisanga bi abi obiko ngabne logo esanga nga ezaka voix sona zalaka na voix déplique John il avait chanté abi c'est na zalaka na voix déplique azabela 6 oh kitoko azoyema pesa ni ça kitoko maman mbulo malobi sona zatenga za tana bi mikolo avana tanga koma muto fo mbongo fo pesanga la abi sona zalaka na voix déplique kitoko ba libérer nga sona zalaka na voix déplique ça n'a pas la voix de plique ça n'a pas la voix de plique mais na yebiti na fandi awa atona na utobeta na kikwiti vena biso asala makambo na Congo vena biso Didier Lacoste Mukentonga benga pena na téléphone azaki na concert abisinga petit nanga odike na yo kaka yo maintenant na fanda te na yo album no na fandi na yo ki album na yo rien aux artistes si ko bango tant ba ça ba succès depuis que classe tant ba moke tonga ba ça ba succès depuis que no petit l'image au kende classe mais so moni ba vieux ya bongo baso peso ba éloge so moni ba vieux bongo ba peso ba éloge en tout cas il faut au CP là faut que no CP là même vieux na biso ka bosser boulembi alors bango tina ba émission vient na give ambron na de bodina à partir à Mikili après ça ba félicitations chasseler des imbwesi après ça ba félicitations vient na biso papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco après ça ba félicitations
te nazalaki mwana makambo nazalaki tozali na voyage ya mwana les rois de la forêt kutu koloba te nautaki kozala na concert malgré tout vous ezalaki mabe mais bato bamonaki apport likolo ya podium naza mwa genre naza mpena mwa genre mais bato sikoyo bacomprendre tour na stabilité qu'il faut bapesanga place ezali mise mpe uta na bango na ndenge musique ya maison mère pourquoi pas masalanga lobeso nazoluko trop ya na lobeso te age ya lobeso nayebi te yanga mpe ayebi te bon nayebi mwa moke na kati ya groupe na kati ya groupe na kati ya wenge bon ba mike bazalaki ebele neti moninga ozalaki neti ndinga ozala ne génération Fabrigas kaka ye na moni Fabrigas Café Room lobeso bato tona mpena kozala trop héritier aza vi na yo héritier aza grand frère na yo bon nayebi te nayebi age na nde komona en tout cas franchement age ne nayebi te boyebi age ya Didier Lacoste papa te talaka so otali ngamba moko na oso batele na héritier bato baotala biso naza mokolo so bato baotala biso nde barépondre nga nayebi nanga te kutu basérie mo batiaka nga mpe kaka na makambo bapage yango babiti lelo toyeba elongi ya diplique so aza na age so na 12 ans moto 16 ans onde so na bomi mpenza onanda obeta bale na bomi mpe na 16 ans carré kitoko grand joueur makasi donc nzoto basanga na nzoto ya bien donc nazoyebana te tasiko nde navigué na ba 30 et quelque vous comprenez ba 30 et quelques est-ce que 30 et quelques so ba tiengana na mwana mobo ya ba 17 ans ba 20 et quelques ba oh des pliques on dit chongo na zongi suwana alors ça des pliques va des pliques chongo ba nde bazana ba apprécier ga bazana na ba pané ba fan bazana ba apprécier non il soit après mission pour attendre l'émission chongo la dine kana komba des pliques mais ba apprécier ka ko ba te ko omoni bango bazaka nde tellement ba yuma et John te bato oyo bi batanga bakombo na ngate ba tellement ba yuma ke babangaka kotanga komba de ceux qui bazala ba palais so bazala palais ba oloba pena tukate noko wana asarte nga nandimaka bato basala musala bien nandimaka bato basala musala bien so pena oyebisinga ke tel asala cop ne bien so oui asala musala 5 na dingai basala musala bien la génération na bino la génération ya biso oyo tobimi boye deya Fabrigas asala mosala bien azwi nzembo na yo ya problème te nani susu nani Café Room asala mosala bien Café Room asala mosala bien Lobeson Poto asala mosala bien Brigadier Sarbati asala mosala bien comprendre ndeni omoni miso na miso ya Robin Mondepo nani Nathalie yango Nathalie Nante Nathalie te ezani eza rumba to ya générique pardon ba question eza nango ya yo mais lokola non na sous informé opesa information eza rumba to générique tika babe mota miso na miso okobomanga lelo na tuni po non na 8 ans kotala ngo eza rumba c'est ben générique c'est ben en tout cas nga tokobi na miso en tout cas na moni vient na biso oza abonnement te na ndako kwa tina na ngoti na luka na cha mais na ndeka na oki masolo on dirait masa biso Fabrigas obimisa les 13 na ozela ba rumba na oka ba rumba faire cher de poule pa obimisa kalamite na ozela na oka ba rumba toto oka ba rumba fali pupa ba rumba mo kitoko to ba ndezo na oka buto yo kino note tina oke lote ngana ebinga ata ba rezo mona te so na fandi na ndeti ba rezo na kota kuti na linga te ku kota biloko na like ça ta nzembo na téléphone like ça te problème ya te ça téléphone na like ça ça like ça mais au moins ça rumba so da rumba te na la so kai de so da rumba te na otala tina suka te l'accent là qui na YouTube problème ya te Mondepo Robinho no video peut tchau na émission ojo mnene boya bina bon kila na kati ya YouTube bango nzembo ya rumba ya faire cher de poulet ate rumba faire cher de poulet ate na bien oti
nayebi yango te okomba faire recherche de pour les ate à YouTube eza te ponga na bamega te na rappelo ayemba chanan boye chanan te wana nayebi yango moyebi mokolo nzemba wana nayebi yango oyeba ye te oyo nde nayebi mokolo nango te oyo lakisinga na mokolo nayebi yango te ozo compliqué nga motu boye nasali onina otuninga chanan boye nayebi so eza ya nani nayebi yango eza ya moto otangi kombo wana yo so moto baopubliera yo te yango otangi ya moto otangi kombo oyo nde franchement lokuta mabe te bamega mikolo eza te 100 000 et quelque soki combien kamolage ça bouge oapprendre nga mais otala yango soki mokolo ozwa mbongo bamega so na tia bamega naotya bongo natala yango mais so barumba olakisinga te oyelo mo ebisinga bike barumba ayembe ejak leteta te ta lisusu tya kasi te mega naza ya mega moke yo mpo ya mega moke yo toya moke bonga naza nango te mais boza de le bon terme maintenant oyemba chanan boye baza misi ya Congo aza misi ya Congo yo nene mokolo asala ye vino te nde natala elongi ne ondia kozala mokolo na nga nayebi nanu te me wana mpe nayebi te me nde natalelaka face ne te mokolo na nga me bato baomonake nga na mokolo na ye bayebisa nga en tout cas lelo naa na problème te c'est na fièvre te na bine natalela elongi nde on dirait ye nde mokolo me soki bamoni ke nga nde na mokolo bayebisa ngai ke ndima baninga mpo nzambe po apambola mpe yo ntango olobi tya nanu boye naboyi yango nalobi nde oyo ozoyebisa nga nanu natali yango te siko mabe nini nayoki yango mpe te mabe nini comprendre yebela na rumba ndemona yokala yanga ebele mata moko nini yare nalakisanga maloba nini olobelaki maître corbeau te ya basika elengi wasobatozoo so nabandana yo nde bebe nanga kutu wana nde ebima nde siko yango nde ebima siko donc soif wana pena ozwango accent te kitoko wana desi ezobima sikoyo nana banzembo sheri bote na yo eza maske ya kitoko na nga mosika na yo nazalaka vilain type zala na nga linganga ye karise ngai esanga tendresse yozano wapi natikali isole yeye yozana bolingo lak Tanganyika bébé bolingo 3 couches non exploité yoye olengisaka plus que nina yoye olengisaka koleka na nkosi naza papa pesi soki ogangi bato nyonso palipite me sheri ebakaka nakata libela mama avant ye yo nde bibero na nga sheri bote na yo eza maske ya kitoko na nga mosika na yo nazalaka vilain type boule réflexion donc so ozana wana momi na yo donc soki ka oza mosika ya momino basi mosusu baolingo tokomi vilain type mais soki ozaka na mare bote bimi omona baréflexion nga nasala musike ya réflexion mosusu naza sheri nanga motema nalela yo bebe yo mpe eloba soki ya solo olingaka ngai ya solo nasala fete ya jeteme invité nanga spécial eyo e naza pina réserve natambolaka nzela moko na pine de base losambo nanga de base etoboka mpo baremplace ngai sheri mema kitunga tozangi mbongo ya mboto naza nanga Thompson na équilibre marché repas pauvre bariche nakima nanga ebale balojanga na chambre froide nakelone mawa mani azumbu kitoko boyka ezosukela yo mo sata fitile na mutu bete abeta hymne national non banda na banda makambo nanga olandela berata te nabeta chéri coco yango nabeta partout chéri coco combien obinga sala banze mutili on abeta on ba concert bato ba sepela ba noko mususu eza penaki abeti nzembo lelo après 4 mois vidé esili bato 4 mois vidé en tout cas
Motant album obi mais senga na te na ngana sengi ba featuring pour na sepela kana ba voix ya batuana na sepela ba normalement fona lo ba eza pe poids so na lo ba eza poité là au moins na za mutali bon parce que mutu so ya chelio voix na kati ya disque eza apport do fois ya na apport na ye na kati album eza ba apport o ba rememelanga ta boule neti na boule ve na biso JDT molopo obi niveau vie wana zalaka soka yembi bato ba ko passe so na voix na nga o esangani ndeti na vina biso JDT molopo eko sa ndeti ndeni nga na obanga na nga te eza ngo teke bato sana bato ba featuring eza bien bona Fabrice boyema na lekinga yemba te alekinga Fabrice alekinga oh Robinho alekinga okolo bani na demi na ngai message na bato bazolanda non message na bato oyo ezaka ke tolingo confondre ba histoire te mais Joan faut ça commoner au soit vanille des pliques on va avoir des pliques absolument ouverture sur oui ouais âge moi merle bouton na merle bouton on a pe vient na occupé na ngate soit la vient na ka merle nga donc voilà un problème na bato te faut ça me la makasi vraiment nga asambela makasi asamba ngoloka alliance ba boira na asambela makasi et puis bato ko ba ye bobi point na za sage mais point na sage nga na poussa ba étude musika te mais na tanga de bien na tangi kana ba interna so kana D6 na D6 mais so yelinga pena mutu mo sa atangi na ba université to bandi o réfléchir amoni ka atana ba interview na biso soko tuna mutu ba question ndenga so ndenge azong sa réponse te au comprendre que mutu ana mo bagage parce que là mutu muso sa komi penati na licence matanga bien te au jour à cours à kimia benka professeur bakuta na libérer mbongo na ozano licencié mais ce qu'on a na zo pena tande na tanga bien et puis na côté ba religion na tamboli mo ba religion belé talaka ne na zabwe so na yebiso bible makasi pona ba témoin de Jéhovah na sali 6 ans on ne bena balata ba costume wana on a pena ndola tabon ko na kepena na ote ya pe batu na banzela na sala yango na sali yango déjà de mutama boke moni art ya bato déjà ba femme na nga ba yebi ke na trop comique comprendre donc na art j'ai l'art dans mon sang na art na pena na art na ko sa nyonso ko yebisa na beta pe bale danger lisusu na beta bale danger na comédien so na sa pe comédie non sala na sala musique wana kuto eza ya likabo on nzamba pesanga en fait yango na ba mayele nyonso da ACK déjà oui ba luba nyonso début na bango déjà ezala parce que biso ba père ba uti ba village tant ba bimi ba religion ba kinango eza ACK déjà to fin na ACK na yekola de ba musique traditionnelle ya ba yuda du Congo et tout na kuna ba nzembo su na beti a na nini nga eza pona ba luba non na beti yango atam na ke donc ba église de réveil kutu koloba te yango na ba mayele wana nyonso tukoyeba ba passage biblique et tout yango mona na réfléchir ça moi bien na lobeza likabo même chikipe si nango te plus tard peut-être na ok na continuer nanga lisusu bata na Europe ata Kinshasa senga ta Lubumbashi pe université moi ya Lubumbashi ya pe voilà merci na tout ba biso na Congo Liziba TV mais c'est nini pona ba fan de déranger ki bango propre ya makambo en tout cas ba pona surtout pona ba fan en tout cas bolimbisa d'abord pona kombo nanga bolimbisa pe pona akoba pona nini pona image ya déplique franchement mutu nyonso yebi teke ezaki déplique te mais o acheki na mutune ke za déplique na part nanga asengi pardon pour na carrière na po eko bebiselanga pe carrière na batutu balinga la bonne musique bozana bino calme donc image wana et bebisela batu ba makambo te yango tolobi na leketu c'est archi faux dans nango merde donc voilà base la kaka stabilité base non nani to détermination to bimsa na biso calamité puis pour sali remix ya barumba ya ouverture to sali non pe ba clip et puis ba mama na ba clip yango zo bima on la lati ba les 20 et bima nango après détermination to bois kango moni moi répond moi ça la mana kanta la actualité zo banda mikolo eza e banda football au moins il faut calendrier et ça la bientôt bimisa te er makamba ba kan ezali nde yango to bimisa eloko non mais to bois kaka des clips ya
y a ouverture kaka parce que ngana précédé to kenda molo toujours malin mais place na zobeta c'était ezana stabilité taka non na loba boité na lobeta c'était na bi que tozali na producteur te mais ba producteur ba komelinga mo ebele Gabon so ya Gabon kenda ba komi mo ebele mais to Gabon non Gabon za na master na Lomos Beret Tangigora ala mikolo azani na li condition te condition ni to chite bon ka ba c'est l'obé mission yango na mona jour ba partager sur depuis ka koke ba condition boyete koloba awa ba yeba selon David Skrande en tout cas nga David Monso na mona ka producteur ndenge ba ça mission mobi yo vandi bien kasi mona pe yango pe ba véhicule to fanda pe mona na Congo koma kaka so zano mo face no bien zaka face bien parce que na moni ata jour moté tout le no obi jomo boy anota mo ba kota ba kasa u ba bia zaka garde corps mobutu anota mo na vélo na ba kino pena o ba yebi pena ba yebi tala ce que longa joana est-ce que ba ko ba ka pedi elonga joana po ezama be makasi mais siko e koma so imutaza na été so tali ba mission belé na ba nini balinga mingi boy so moni ka mission zo ba position ba boy ba aza l'aise te ba loka ba tubi bango longo monte la kuna makazi huile de frein kindingu mais on va bien hein kitoko chaque jour na beta na be chaque dimanche ndembo na makona beta donc yango zo satisfaire yo kuna zara toujours bien voilà non de la mission so ande ba chaîne comment le voir fier mais nzo ya fier non mode ben ami boy moni ya Congo be kaka boy wa ngala mna misal ba kai yo mission ka vono et puis kai to c'est ça mbote à toi là yo apesi tout alinga apesi mbote belé vient nga Paulo Monga apesi ba mbote belé to yepa bengenga en tout cas et puis na sa mère na biso ba wa boti depuis ka calme ba image journée za archifo eza nango archifo donc asa ba activité na taka makambo boza ko affecter na famille mama mbutu enseignant za ni calme et puis peut-être ezaka ya suka autosolika na yo na so solango so na mutute après na zone la activité na zone ya kutite na zaki na ba répétition na nga répétition toujours quand lundi mercredi yaka mwana auti olala auti na pongi babotaleka na face lelo lobi bomonika betaka mwelo oyo yanga chéri olingi ngai chéri olingi ngai asabeloti ekota olingi ngai ayembeloti latika site pona lando na ville latika filingi pona lando na village na kolingo tokolove na kolando singa mo poto merci keno ah fingo becha finga tadete we becha finga tadika ngasko bozo ça bien na kuti pela ke concert na kikuiti na kuti na petit mo boy babi ya incarnaka yo azana mo ko tangisa to zonk c'est vient na Paulo Monga bisinga ke yimo ko tindele bon ana 14 ans ana 14 ans ndinga zabe mais sko tala face wana apparemment la personne facilement kitoko ba pesinga yesko vient biso Paulo Monga a oftinda jambongo potala ka mingte de ba congé année prochaine fazongela nchiki ba marambo tout ah ça écoute moi tu vas écoute tu vas gongo otiki kwiti donc inga esala nga bien pour moi qui na côté na fana na comme pe moi fier que mais faut la santé quoi no problème te so to beta surtout kutu côté wana kuti yango kasi ba faux chanter no ba kima kota décaler te ya pona décaler ba na décaler ba ko zong sa voix na ba zongisi yango ato embi mabe merci na tout linga Kevin Panda le Ketchu bo sepela ngabi abi rendez-vous à Moko le 25 précisément na Ngwanzo to kozala wana boye bele abi Ray Anthony Gola
Copson déjà le 26 na koma déjà à partir de 14h na Ngwanzu wana oso bosepela le ketchup bosepela nga bozala na belé boyamba nga ndi bomesa ko sola na kitoko na moni Gastino Mangala na peso mbote depuis Montréal wana na bar du 30 juin to zala wana le 20 décembre eza sombele suka dika musi ya Mulex Aigle Noir motema ana la patona ya Willy Musheni aubergine ya Willy Nabiso Chichi Bola Joli Kabelo Kabongo Kasongo il est tellement mignon merci Mojogo pour na bio sombelinga pour na voyager merci nayo Edingoy et Momo merci na bino toabi bonne chance na ba joueur nyonso o bazali wana ba kobeta balle to mesa na bino Jonathan Bolingi aubergine ndeko ya Yannick Pangi aubergine na pesi bino mbote et na monita na mabeli Neymar na monita pas bon séjour na Paris na Jazz Kavolo bon séjour je se rappelle pas finga ngai bon séjour mais le 29 décembre tozawala na Paris pour le sabat tout c'est la na biso balinga biso la ministre de Tikali ya va publier bino merci na biso linga qui vient pas na c'est la na El Lionel et Kambi merci tout na biso bien habillé, relax car toujours na moni. Malgré qui nous a bunda na kaka. Mega ndeli kamna mega yo boma. Mega. Mega te na ngba tutu ba pusa batindela ba mega. Mais il faut ça les faut la YouTube mais ils ont évolué pour revenir dire 100 000 fiches je me trompe pas. À baisse déjà. OK. Faut le collander là. Ça tout na chaba mega ve pas le monde moi mega et usara. Merci nako tout ça rendez-vous tout ça émission mon 4. Quand c'est to ba vie privée vie à réplique kola wapi tout tout ça là na Congo les bateaux charge pour ezala toujours dans les bons merci nayo merci pour l'inga Kevin pendant les questions abonnez mes rendez-vous à mon kaka le 25 oyo na Ngwanzu to kozala wana équipe mobimba ya Congo les ba bozela biso et tout monde à la prochaine bye. Jésus revient. Alléluia, Jésus revient, Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, mon frère. Si tu es prêt, il te prendra. Avec lui, tu régneras. Alléluia, Alléluia. Avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En chantant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Il est là, il est là. Suka mokili ekomi komonana tokomi koinana tozangi bolingo soki okibi te yokotikala yesu akomi pembeni akomi kozonga tango ozali na bomoi salela tango boliwa elobaka te milengela mibatela yesu akomi pembeni ye akomi kozonga Jésus revient, Alléluia. Jésus revient, Alléluia. Yesu akomi kozonga Alléluia, Alléluia. mondimi ye bongisa etamboli na yo kebo kotikala na bibilia na maboko mokonzi akomi kozonga.
à bientôt. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.